coup bato bala mbeso na minute monika toza bongo na ba élément mibale ba commandant c'est-à-dire ba maza lokola ba éclaireur et tout ça ma camions pour va faire sur place nga naza bazanga na ti comprendre ça y est sur la pointe voilà donc ba si comédien mboko na mira système on va inviter son excellence monsieur le ministre de l'information excellence Makelele va confier sur une mission tout ça va nzeni hein le décalage chanson Covid-19 parce que tout sensibiliser population pour mimba côté la doute ezate mais et kokoya biso ba onde tout ça va victime on a pourquoi vous ba quitter atali bon na moni ba star ba populaire na moko beti kokoko ba bise non na droite W biso ba onde to yaki tout ça les chansons c'est chasser les couronnes les moyens on est l'équipe l'artiste me souper ba sali na bango to sous-estimer bande de ba salité quoi ils en ont défi par défi tout le matin c'est le mongo bo mettre pour mon ayo l'équipe ngati ils apprennent pour sauver la vie la batte pour le lobondi dans la kata mboka bande ko nanga tout en Europe Amérique partout de ba tazo kufa na corona ba Covid-19 bon sur le point sur la kata mboka to suka ba grande puissance coup ba lembi na landa pena Trump avec Nabi waouh donc moi je comprends les trucs bah waouh donc bah ceux qui se go biso na kata mboka ceux qui les ko les biso non parce que na biso ya momo na fait chanson et puis na mito toujours le moto qui n'est pas son excellence dans un message moko sur le basiko il fallait qu'à présence na biso là on a accompagner donc c'est ça quoi merci beaucoup na maté m'a passé pour mikolo barbi m'a passé la génération sika bana lelo bazokola balinga oyoka maté na yo bana ba 10 ans 11 ans 12 ans na évité comme tout moi hein basi ba tubi bango tonga on a na maté m'a passé c'est normal mais hein maté ozo pété à mikolo en tout cas félicitations les moi na koko ta na vie sociale na passe à bato pour encourager bato na maté comprendre aux autres ça mutu faut luka faut tambola maman so moni mwana sali mabe il faut pesa conseil ko nous dire mwana na oto ko lobele mabete ya moto ça na ngonde besoin comprendre nous soko perdre de vie na makambo de la moni que non nga vie sili ngana koka susute mwana sa autre mais ati ce qu'on met ça ko encourager ya moni oto ça na ngode pesa là moto ça na ngode besoin en fait c'est ça quoi merci beaucoup ba le bimi batela nzamba ko batela ni batela nous allons vous protéger. Voilà, merci beaucoup. Covid-19. Keba. Quand on est Igwe de la forêt, Chef Sabino, vous allez en cadre pour sensibiliser la population. Banda tobota mati tokoli boy. Mba liboso ndumba na maser ba subir même infraction. Bango tout n'a parlé. Église Kangi. Ban place ya ba au bar Kangi. Donc malade eza malade au sakana ngote. Malade ya liboso to mona mutasambela ka ba ko pesa mona mutasambela te. Izo pesa mana ba mbote na ba masolo na bisimba simba. Donc, on doit respecter les gestes barrières. En respectant les gestes barrières, Tobo Sanate, na katia confinement, nature et ça dit que tu vends dans confinement. Mais spiritualité et l'andibisoti dans confinement à travers Mampata, maman pasteur. Moi je suis à Longa, moi si à comment le cola. Terme moko général biso tout on va parler so saka na mwasi mo wato saka azaka bien mampata na ngai suka so mutu ala biso ka o mampata na ngai asake mwasi mo boye pena o to umela nae mais na mona place moko te mutu pe mwasi ala sambali o wera na nga ne bala saka mampata na ngai
Donc, merci à toi. Président la biso de la forêt, à Uchekoloba. Ndenge, nous avons fait feston ça et le Vikaka. Donc, nous avons fait moi le Loba. Donc, le message est que maladie est allée. Donc, nous avons vraiment la conférence avec le ministre Jolino Makelele. Donc, l'équipe bien, juste toujours pour nous sensibiliser, pour nous battre là, parce que maladie est allée. Donc, tout ce qui peut nous mater, parce que biso tous les leaders d'opinion, biso trop, biso, fan na biso. Donc, ça dit, vous qui mater wana pour na to commisser la population, to commisser la bandeko balingaka biso pour biso to na facilité ya ko transmettre un message wana pour ba fan na biso population ba bika. Donc, ils ont devoir na biso pour protéger population. Bino mo bomoni na ba mboka mususu ya libanda na ba continent mususu ba Europe, Amérique, Asie, Océanie, tozoyoka ba nombre, donc ça dit ba taux de mort, mais nzambe quand même asongi biso attaque ba to ba kufi, na to kufi mingi te lokola bato wana yango tozolinga to batela lokola to kufi nanu to seli biso na so tout ba auto tikali to batela bango. Donc tout landa kaka ba règle d'hygiène, ba conseil nyo surtout oyo bato bazopesa na bo sanité na landaki pe na Sylvie Pata officiel na moni maman pasteur azote ya biso en tout cas matin ya maman pesa kapenda biso bien pesa biso moi donc espoir ya ko vivre parce que maman pasteur nzamba pambola yo abaksela yo ibele pona balobi na foyer soki ou raté kaka départ mabe koti mais sikoyo maman na biso CDG azapena maman moko ya départ ya malamu ya maman na yangi ama toujours mataka kaka parce que mère déjà donc base des apena kitoko donc Yanya mama taka pono mapata mati sangama mama taka mapata mati sangama Yanya mama taka mapata mati sangama yo yo Yanya mama taka mama taka Kombalandaka rakatukaka mapata matisangwa wera mataga Alex Sentima